nazwi 1 Jean chapitre 4 verset 2. Reconnaissez, boye bango que Marc ya esprit ya Nzambe, esprit nyonso liko confesser Yesu na kati ya musuni lokola Nzambe. Batu boni baso ko reconnaître même pas puissance ya Yesu Masia. Azwi ye moko akoma na kati ya église na ye, ami comme ça ye moko pasteur, ye moko docteur, ye moko enseignant, azwa donc prophète, azwi place ya Nzambe. Azwi place ya Nzambe. Bande ko comprendre que Nzambe a besoin ya loko moko. Opese motema na yo, opesa yebo moi na yo, ondima ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo, okomona ke vie na yo ko changer. Alors na sengi na oboye. Enveloppe au pasteur akopesa o même dimanche oyo. Vidéo oyo Nzambe sala grâce ekota kaka lelo. Enveloppe Nzambe o pasteur on apesa akopesa dimanche. Po opesa mbongo ya action de grâce. Yebisa ke pasteur la kisanga na kati ya verset moko o Yesu Masia sengaki bayekoli na mbongo ou bien bayekoli basengaki mbongo pa ya batu. Soka a la kisho verset wana komela biso comme ça to solanga na yo.